Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprendre, Ozika transport mon transport ya Victoire Gambela. Na lobi bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So ko yena Bongolo. Malama okoti otuni avenue Irebo Zawapi. Ba la question avenue Irebo numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Bon Ozana page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc dis-toi tina Zander, tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor na chaîne, banini eza. Na YouTube ezali. Oh, ala gérante na biso, ala gérant na biso. Numéro na biso à téléphone ezali, jamais kozanga. Numéro à téléphone ezali 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozali na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mususu. Soki obengi biso okozali biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Oui, bonjour la famille. Maman Bijou n'a représenté Kabino Bijou Fantasy au Nalati. Ils ont la boutique, ils ont la Matonge na Iribu A37. Bijou Fantasy na biso Enzulukara. Jamais. Contactez Maman Bijou. Oh, ça la commande à Bijou Fantasy na yo. Bientôt ils ont quitté na Matonge. Ce que vous appelez na poto. Okoki kosa la commande ya Bijou Fantasy au Mama Bijou Alati. Nazawa na pona bino. Bijou Fantasy na biso za kano na talo muke ozu Bijou Fantasy oyo. So lingo kende congé na kin, contactez Mama Bijou na ndako na biso. Na maison de passage na biso za na Matonge Iribu A37. Bientôt restaurant na biso koma à marche na mois de juin. Restaurant na biso ebandi. Contactez Maman Bijou. Bonjour, bonsoir. Na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission ya Maman Bijou na mukola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Maman Bijou d'or na yeli bino kaka mwa lisolo moko ya mukie. Maman Bijou d'or na lobaka na lobi likambo soki eleki ezalaka bien pour na biso to pesa conseil. C'est pour moi que Maman Bijou d'or avant dit calme, Maman Bijou d'or azo le belal kamboute, c'est que Maman Bijou d'or a intéressé la moté. Maman Bijou d'or mingi nazala amuta suka. Balobi moi la suka liaka mingi donc nga vraiment naza muta suka na ba sujet oyo et uti ko ningisa internet. Nalobi pourquoi pas ata naza muta suka na yakaka ko porter moi un plus. Na babone na nga bato bapesanga confiance bato bazela Maman Bijou d'or aloba bato balingande nga na sala ka émission na bato balingande ni na sala ka émission te bazwa quand même moi un plus au Maman Bijou d'or akoloba kande bo uti ko mona le bandeli ya vidéo na biso na uti ko sala bino vidéo moko na osala publicité ya complet ya Fantasy o na lati en tout cas ça kitoko makasi donc et pardon complet nanga ya Fantasy o na lati kala mingi tezo koma na kin na mois de juin pour les moments zana on a poto na mutunyo so tout amso moyen au CP na complet ya Fantasy ya Maman Bijou oyo benganga eza vraiment na talu mukie benga Maman Bijou na numéro na nga wana eza na poto partout esiko zali na routine de la Bijou Fantasy oyo et koya vraiment na poste eza na prix à bien. Donc, na 35 €, na complet au zwa. Au tien na moi frais na ya poste et au comme là esika yo zali. Bijou Fantasy o jamais koki konzuluka. Kala mingi te e comme na Iribu, na Matonge na boutique na biso. Mais pour le moment toza na en Europe donc pour le moment zote kama na poto, so oza na besoin ngo sala commande, commander Maman Bijou dans la cotine de là. Et si kayo vandi mais c'est au à partir à juin tous unions surtout ok na ngona kin voilà ce que comme pour la banakin mais ils ont vraiment ba paire différents
bon kokanisa te ke olobi boyi ta mosusu soki tosombi tozala ebele non naza nango bapère différent donc eza vraiment na mbanda te eza vraiment oyo donc eza na bato mosusu batekelaka bato biloko ozoteka ta mosusu boza nango sans père mwa bato nyonso tu balati ndenge moko non oyo ya mama bijou mpenza biloko nange ezali moko me naza nango ya midele ebele sauf ke nga mo mpe nalongolaka moko mpo na nga mpe na lata oyo pe eza na moninga nango mama bijou aza koteka soki osepeli nango benganga na kotiela o na poste okozwa bijou fantaisie na yo mama bijou d'or kaka nde nalobaka nga naza bijou d'or mama bijou abetaka masolo nanga mingi epesaka conseil mama bijou asalaka bapublicité mama bijou alambaka mama bijou osala promotion ya maison de passage na biso oyo eza na matonge na iribu A37 ndeko oyo ozotala nga so oza na besoin okende ta mosusu vacances na kine ozoluka place ya kovanda en tout cas kohésite te contacter mama bijou na numéro na biso ebimaka na suka kuna contacte nga sala réservation ya place na oyo ya kolala na iribu na matonge A37 donc kozala vraiment jamais de source osala séjour na oyo ya bien à partir kutu ya mois de juin tozoteka mpenza biloko ya kolia tobanda kosala mpenza olimbondwe opondo ya mafuta onini tobanda kolamba tozolamba biloko ya bamindele epuis tobanda kosala mpe biloko ya bato mwindo biloko ya bamindele c'est-à-dire frite ekozanga te toza mpe na mwa spaghetti mpo bato akili mingi balingaka spaghetti toza na spaghetti toza na frite toza na basaucisse donc tobanda kosala mpe petit déjeuner donc baomelette ezali en tout cas vraiment à partir ya mois de juin restaurant na biso ekomi à marche parce que biloko to ese kitaki esengaka kaka mama bijou a démarré donc tellement lokola ndako na biso toujours totongaka kaka mais tozwi mwa espace moko ya bien oyo tokoki banda kovandisa bato mpona kosala restaurant en attendant ndako na biso tozotonga ti mokolo ekosila eza vraiment bijou parce que mama bijou abi pla wana pardon eza kitoko ndako wana mais totongaka malembe parce que balobi mbangu nde pema à partir ya juin restaurant na biso ebandi na ozonga lisusu mpona koyebisa bino vraiment juin yango soki date nini donc mais na juin vraiment esila te restaurant na biso ebanda na matongi atolali na ndako na biso te olali esika mosusu olingi ta mosusu ya okotela mama bijou d'or mbongo olingi we olia soki mpe obengi babanda mpe koya kolivre bato biloko obengi na numéro mo ebanda kozala wana obengi baoya kotikela biloko ti esika ozali en tout cas tobanda kolamba bien parce que toza na bamama mo baza wana vraiment non donc balamba na tembe batika mpenza kolamba na défaut donc balamba kitoko donc grave oyo babanda kolamba wana donc na kati ya maison de passage na biso toza na boutique oyo ezoteka biloko nyonso ezoteka babijou fantaisie ezoteka baparfum ezoteka biloko tout toza nango na kati ya maison de passage na biso oyo eza na matonge na iribu A37 tozalaka na voiture oyo ezalaka mpe ya location voiture na biso mpe so olingi bakende kozwa na aéroport baoya kozwa yo donc kuna vraiment toza na tout mama bijou d'or alobi biso nde mosala biso nde vraiment makambo kaka nde nalobaka lisolo vraiment soki omoni mama bijou d'or aye kobeta yango te seke namoni mpenza eza na ntina te mais eza na masolo mingi il faut kobeta yango mpona kopesa bandeko conseil mpona kobeta yango mpona koyebisa bandeko pourquoi tokoma kolanda bavie privé ya bato makasi boye mpona kobeta yango mpona koyebisa bato ke moto aza libre osala oyo alingi sauf ki mama bijou d'or nalobaka mabe kaka mpona vitesse ya internet nde ekoma mabe mais moto aza libre totikaka baninga donc basala makambo balingi totika baninga basala mo makambo oyo eza bien pona bango yango mama bijou d'or naye kosolola na ndeko oyo linga toujours kolanda bavie ya bato na ndeko oyo linga toujours kozala derrière mutu pona kotala sali bo azongisi bo en tout cas ezalaka malamu te totika baninga basala makambo oyo eza volonté na bango yango eloko mama bijou d'or aye kosolola na journée ya lelo ndeko na ngai ya mwasi na kombo ya Benita babengaka ye Yabe yango mama bijou d'or naye kosolola d'abord mpona ntina ya libala oyo awuti kosala et puis na kosolola lisusu concernant ndeko na biso ya mwasi lisusu na kombo ya Renate Ifoku asalaka théâtre aza star na biso et puis na kosolola lisusu na ntina ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Josiane babengaka ye Josiane Mundele nasi bomoni profil nanga bomoni bato na tie
ne batu na ye ko solola na tina na bango mais mama bijou do sana kota na ba vie privée na bango parce que na bango surtout misa tuna tangi ata mutu moko te na yebi vie privée na ye ata mutu moko te na yebi mais na so beta ka li solo c'est là onga na yoki c'est là onga na moni pona komeka ko solola moi mukie donc pona toyeba eloko nini tozosala mutu wa mutu amekaka kozala na ligne na ye mutu wa mutu akomekaka kozala na position na ye parce que makambo mosusu tosalaka makambo mosusu tolobaka baréputation mosusu ya bato tobebisaka eza kosala ke détruire eta mosusu bandeko na biso détruire bandeko na biso ndenge moko mpe lisusu kaka ndeko na biso lisusu notre sœur na kombo ya Riacho na notre frère na kombo ya Marc Tabu na pesi mbote sika zali parce que une fois to matana ye avion moko to uti na ye na ki to vanda ki na aéroport biso me aller place moko to komi na avion to zaki sika moko to banda vraiment ko solola en tout cas vraiment aza très gentil mbote na ye siko zali en tout cas mama bijou do na ye ko solola na tina ba kombo o nga na tangi awa parce que il faut ka to meka ko pesa conseil pona mokili ndenge zo tambola muninga mutu vraiment mutu mususu akoki kokota ta mususu souci na bandeko na biso moko kaka na biso moko ka ndenge tozali mutu asali na eta mususu likambu te biso moko ka nde topesa ba information biso moko toliki ko critiquer biso moko toliki ko landa ba via baninga ezosala vraiment bien mingi te mingi baosala mpona ba base mingi baosala mpona kokotisa kaka bambongo mais quelque part toza ko nuire baninga quelque part toza ko tia baninga mal à l'aise en tout cas c'est pas gentil yango mama bijou do na ye vraiment ko solola pona tina bato o ngana tikali kutanga kombo na bango so to bandi na ndeko la biso ya mwasi na kombo ya Yabe en tout cas biso tout to monaki biso surtout to yebi ki aute ko kufela mobali akufeli mobali eza na bandeko mingi balobi ke 4 mois déjà bon ngana bosani ba mois ngo mais na mona ngo penza internet na yebi ke ndeko na ya mwasi donc akufela kimo auti ko kufela mobali kala mingi te ndeko na biso ya mwasi asali choix na ye aboyi kozala hypocrite ndeko na biso ya mwasi azui mobali mosusu ndeko na biso ya mwasi auti kobala ndeko na biso ya mwasi auti kobala ezala bato mingi ba juger ye balobi na ye pourquoi abali avant mobala auta ko kufa mobala kufi kala mingi te mobala asali 4 mois mais pourquoi ya koki kobala poda nini bato bafingi bato balobi n'importe quoi bato balobi na hotela bino pe ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Yabe na interview moko pa uti kosala ye moko pa uti koleka live moko boye quelque part asololi na bandeko boyo kandenge nini ye moko alobi en tout cas nga mama bijou do na eka pona koloba ke mutu aza libre ya kosala oyo ye alingi sauf ke kande tolobaka ke vitesse ya ba internet oyo nde mutu ezosala ke makambo mingi tozosala ezobimana miso ya bato bakomi kojuge o bato bakomi kokontele bato mibali alakisa ye mobali ya liboso alakisaki mobali ya mibale alakisi mobali ya misato yango nde ezosala malamu te mais soki mpenza makambo mingi ezalaka ke yebanaka nango te mutu aza libre osala oyo alingi parce que ndeko mwasi abimisi mobali na ye ndeko mwasi abali ezala bato mosusu bazalaka akufeli mobali aobala te avandi bongo vi na ye mobimba wana ezali ye ezala bato mosusu pe bazalaka akufeli mobali akobala te me makambo azosala na cc en tout cas bandeko nanga soki botali makambo azosala na cc donc bokoki kondima te mingi omona pe kata mosusu akomi kaka kobima ta mosusu na entourage ya mobali na ye me ya kobombana mingi omona pe kaka akomi kobima ta mosusu na camarade mobali ta mosusu camarade na ye ya kobombana sikona ndeko na biso asali na yango ke bomona boyeba kita mosusu bomoni bango tellement lokola eza bakombo oyo esetangama bakombo oyo bapesaka bato bainformation boya kozwa bainformation boya koloba n'importe quoi tikata lakisa mokili ke oui nazwi nanga mobali ma quelque part mabe eza te parce que aza libre aza libre po auti koloba lisusu na kotiela bino interview wana auti koloba ke bafamille ya mobali na ye oyo auti kokufa balobi ke azala na ye heureuse donc asala oyo motema na ye elingi eloko eza important yango wana d'abord côté ya défunt mobali na ye bapesi ye autorisation abala na ye famille na bango bandimi na bango boya biso nini ya ndeko oyo ozotala ngai ya yo nini quelque part
totika kolanda ba vie ya bato quelque part totika baninga basala o mitema na bango elingi kutu ata kutu na Bible papa mama biso songa kaka na Bible nzamba tika biso to sala makambo o biso to lingi yo moko ka mutu koyeba mabe yango yo malamu yango yo moko pona na kosala nini donc toza libre mutu aza libre na mokili kosala oye alingi totika kozela derrière baninga pona kaka kocontrôler ba vie na bango eza malamu te mutu aza na azali mutu aza libre ya ko ata kufeli mobali lelo lobi ya bala na ye et dépendant la cas ko na mutu na mutu nde eza na ndenge na ya tambusaka vie na ye eza na mutu mususu bana bala na nga lisusu te na vie eza na mutu mususu ba ifona zwa temps na tala ta mususu bala na nga eza na mutu mususu pa bi nonga loka na bali pona longola susio mbanga loka na kufeli mobali pona longola susio noki en tout cas so na zu mobali na bali eza na mutu mususu peta mususu akana ki na ye yango te mais aye komona coup de foudre moko boye abi pourquoi pas il y a ça qui est inaye baloba so mutu akeya ki inaye il y a ça qui est inaye ngana zwa mwasi ndazwa mobali na bala nanga bongo ya yo nini mama oyo ozotalanga ya yo nini tata oyo ozotalanga botikala kaka kolanda ba vie ya bato eza pe na pona wana pona azali mwasi bongo mibali o bazala ake mwasi na ya kufi pas même un mois ngana yebi mibali bongo ebele pas même un mois ya bali mwasi bino bomona yango te olinga ka so mwasi asali boyesi makambo soki mwasi asali boyesi makambo munene et puis yo pe mona mwasi mususu ozotalanga ozapeka mwasi lokola yende kona biso oya uti kobala mais ozoyesa likambo ndeko na yo mwasi munene lokola abomi mutu lokola kati mutu kingo mibali basala biso bongo mobali azelaka so mobali aza mobali malamu avandi penza ta musu inaneza kebele mobali mingi mona ka 2 mois 3 mois abali ote pona mona bala po mona mwasi ala ko bokola bana mibali kutu bazala ta mususu ka na matanga mwasi na ya kufino bakundi mwasi na ete ye déjà bandi ko luka abandi déjà ko luka ndana ngako ko remplacer mwasi na kati ya ndako bomona atende mibali basala biso totika batu bazala libre ko ndeko yo zotalanga totika batu bazala libre toki para ba vie na biso mutu azala ndenge na ya tambusa mukili na ye soki ndeko na biso a préféré abala na ya après 4 mois ya biso ni d'abord ya mama bijou nini ya yo pe nini yo mutu otalanga totika toki para ba vie na biso mama bijou alobi donc nzambe kutu atikela biso to sala mabe atikela biso to pona nzela mutu aza libre yo moko pona nzela na oyo lingi nyoso tuka yo mo mutu koyeba na suka nazotela bino mwa interview mukiende kona biso ya mwasi na kombo ya Bineta donc yabe auti kosala ezalaki live aye pasaki mo intervention na kati ya live wana toyoka ye et puis mama bijou na zongela bino na dossier ya ndeko mususu souvent bato zingibu soki zingibundu d'ailleurs ton avis ça me dit absolument rien, tu me connais pas ton avis, ça me dit absolument rien. Moi je suis Tembe, moi je suis Nko. Yokanga, tu es rien, tu es personne. Je vais te répondre par rapport à ce que tu viens de dire par rapport à la famille de mon défunt. Zingibundu, je suis en bonne forme avec la famille de mon défunt Marie. D'accord, je suis en bonne forme avec eux. Eh ben, je sois heureuse. Sois heureuse. La famille de mon défunt époux. Oh, ma tata, moko, maman, moko. Babinanga Benita, sois heureuse. Ton avis, ça me dit absolument rien. Tu dois commencer à interpréter dans le live, dans la vie des autres, comme ça, durant toute ta vie. Moi, n'ose jamais attendre de parler sur ta vie parce que je te connais pas. D'accord? Donc, merci beaucoup, Loco Kitty. Donc, tant que la famille de mon défunt Marie me dit que sois heureuse, point. Oh, bino tout talinga kutute. Donc, dans ce tout, avis na bino ya négativité na positivité. So, bo sisi koloba, bo mi beti maboko, bo panzani bo teki. Oh, Monica ke, na salie na dépassé limite aye ko lukanga. Non, Benita, tu as dépassé tes limites, tu as fait ce qu'il fallait pas. Bo ina bo, tu me fais arrêter, ou bien betting après. Quand tu vas pas, soko rosala ngote, je m'en fous, point.
Et Tali Moutouté, c'est ma vie. Le quoi dans la personnalité publique, vous pouvez parler comme vous voulez. Ce qui me concerne, c'est ma vie et j'en suis fière de ça. Tu avais donné déjà tes points. Ça va raison, ça va faute. Yomoro c'est condamné, Yomoro c'est reproché. Dans la vie, il faut savoir parler. Au moins, ok, il y a bien l'équipe d'accord, il n'y a pas de soucis, merci beaucoup. Oui, il faut voyer Baroloba. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a des choses Baroloba parce que toi, tu parles plus que moi. D'accord. Ne parle pas seulement, ça je parle à tout le monde, pas seulement à toi. Quand tu veux parler, il faut avoir un argument dans ma communauté, Olingi Oloba. Oloba Nini, est-ce que l'histoire que tu es en train de rencontrer, c'est vrai? Est-ce que tu connais sourd? Analyse Oyabe Oyo vendre la batna ba life aux anango vrai que na on na bango. Non, Moutounian ça s'opère sa point de vue. Moutounian ça peut être d'accord ou pas d'accord. Je vais marcher comme ça avec vous. J'avais même pas encore fini de répondre. Je vais marcher comme ça avec vous. J'avais même pas encore fini de parler. Je vais marcher comme ça avec vous. Vous parlez de Yabé. Je vais commencer à vous faire parler durant toute votre vie. Non, s'il vous plaît, comme ça au moins le respect est réciproque. Comme ça, yo lobby peut te répondre. Comme ça après on met un point final. Comment j'ai pas compté pour vous de la matelende maman wana o aute kozala awa. D'accord, on dit discuter na bisoté alors. Oyebi écouter bino wana na débat na bino. Bwana débat na bino chocobon débat na bino boza droit ya opesa ba vie na biso ya bino na ta femme. Yango ka to bossa depuis le début non. Si on a droit yango to bossa depuis tout à l'heure non. J'ai monté juste pour la maman biki o ratenga. Obiki, tu ne connais pas la vie de cet homme, ok? Il a beaucoup fait pour moi, Natom, ok? Oka na kutani nae. Respecte-toi, parce que maman n'a pas comment. Yango maman na bolo, Natom, ok? Okuta nae wana, c'est aussi peu, yako balambala. Yango yé peut appeler ses points de vue par rapport à Yawana. Non, après ce point de vue, elle est venue critiquer. Ah, Nia, et toi, t'étais dans le quoi? Toi, t'étais dans le quoi, Nia? Nia, aussi, t'as envie de sucer, ça, je ne tolère pas ça. Non, si t'as envie de sucer quelqu'un, suce bien, ma chérie, mais pas dedans. Côté à minute, ce ngo sucer, suce bien, ma chérie. Non, arrête. Non, c'est pas question de sucer, puisque. Voilà. Soro, y'a qui besoin pour un point de vue, on va la, le quoi, son hôtelité, le quoi, bon, fout en détenu. Vous êtes de belles. La spiritualité c'est personnel. Elle n'avait pas. C'est pas parce que tu as baptême que tout le monde vient de prendre son baptême. Bah voilà. Nia au vanda a to critica batebelo finga batebele ba life au sela batebele ba miniature au état là yo. Non, voilà, et t'as là au pété, le long de l'eau, t'as là au tépoigné, au changé. Pourquoi t'as changé? N'a posé aucune question, est-ce qu'au changé ou au changé t'es? Au changé? Nia au changé comportement ou au changé t'es? Pourquoi tu réponds pas sur ça alors? Nia au comportement, non, au changé oui ou non? Bah voilà, au changé t'es alors. Continue le comportement, vous avez depuis Bandeli. Nazanango. Alors continuez, bah viens batolouer, bon t'es abé pour y éviter, continuez, je continue à donner mon point de vue en disant que ngai na moni eloko ya mabe benita salite que abala lelo ou dans un an ça revient à la même. J'ai dit pareil aussi. J'ai dit pareil. Vous êtes personne dans ma vie. J'ai dit pareil. Na lobby que tu peux te marier quand tu veux. Qu'on a lobby que à Coco Fatal Léo se marier lobby moi c'est pas mon souci. J'ai dit ça depuis le début. Bon moi on a le roi qui zengi. Bon le ba que na ba de makamudé fois le roi ngade parce qu'on a un début bino ba qui zengi parce que makamudé sur le ba tout à l'heure au loba. J'ai dit que j'ai dit ça mais la lobby que problème là c'est quoi? C'est que moi personnellement, je ne peux pas. Mais il y a Bessie, elle peut, c'est son problème. J'ai dit ça depuis le début. J'ai pas changé mon avis, hein. J'ai pas changé de sens, hein. Nalobi Yabé, ça c'est son problème. Mais là, ils sont là, et vous dérangez, non, moi personnellement. Je vais juste parler par rapport aux gens qui sont montés ici. Fallait que ça l'envoie en cachette, fallait que ça l'envoie. Bonabo Zabatoli, Bosoka, Yayo, Bimisanga, de tout, de traitement de tout, sauf derrière. Je suis fatiguée de votre hypocrisie. Moi, je suis pas hypocrite. Je n'ai pas voulu être hypocrite sur ma vie, na future vie nangai. Je n'ai pas voulu être hypocrite. D'ailleurs, vie nanga actuelle, Moutoumoro taillé bien côté. Oh, bomoni, wana bomoni. Vous pouvez parler comme vous voulez, je m'en fous. Vous êtes dans ma vie. Bah oh baza content que le Seigneur vous bénisse. Bah oh baza content que nazana elo ko le banabinote parce que boza elo côté. Ni na famille de fin ni na famille à marié ni na famille là. Vous êtes personne.
Point barre. Vous pouvez parler comme vous voulez. Je m'en bats le couille. Je m'en fous. En fait, est-ce que les réseaux sociaux... Merci. photo depuis na yebo nya ukana photo à profil changer pe photo à profil to lembi photo à profil changer hypocrite. Tu sais dans la vie les avis des autres ça me regarde pas. Je suis la première à faire ça. J'ai dit merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Merci beaucoup. Il y a bien besoin de félicitations. Il y a bien qui t'a félicitations vraiment pour ton mariage. Ça vraiment sur ça en tout cas. Félicitations. Quand tu fais les lives, merci Chocoban. Ma fille va en Suisse, va en frontière, on est Almas Wana. Nani Rosette. Je crois que le même personne va intervenir selon leur manière. Va intervenir avec ce que je vais te donner. Ça sera choqué. Ça va choquer peut-être tout le monde. Moi, ce que je veux dire, moi je suis contente parce que à chacun sa vie, à chacun sa destinée. Là, non, pardon, Géraldine. Moi, les gens qui me disent béni ta son, béni ta tête, moi je m'en fous. Depuis 2022, Bobanda au fin lelo teti lobite. Bouti koyoka kutu plutôt bomoni pe ndenge ndeko la biso mwasi aza ko se défendre lobi famille mobali na ye ya défait balobi azala heureuse donc asala o mutema na ye elingi siko ya biso nini na kati en tout cas maman na ngai yabe esiko zali ngana kopeso ka ba félicitations parce que pesa meli mutu nyonso tuté okufeli kala mingi tozui ozui okufeli mutu kala mingi te ozui mobali. Donc batu mingi bazala tam ça na posa pe akobala mais azozwa te siko tango yoza na posa kobala ozozwa te siko koloba nini ki yo ndoza sérieuse ozozwa ndete en tout cas félicitations et siko zali félicitations na couple mama bijou conseil na pesa ka bino bo umela bozala bien bozala bino botala batu te botambusa vie na bino ndenge bokomona elo ekomaka kosala biso pasi parce que makamyo sote comme olekaka na internet kokoza lelo na mobali to souhaiter kaka ezala bien parce que une fois esimbité oya lisusu na mobali mususu ezosala malamu te yango batu mingi bakoma kozala ta mususu asala mobali na ye ta mususu pa bala na ye na kuzu vanda penza boye internet kute mona te parce que noki babanda koya kokontela ka yoke azalaki na intel aboyani na intel abali intel esimbité ekoma malamu te mais bozala vraiment bino bozala bien mama bijou donne le félicitations na bino esika bozali. Donc, Oeleki, nani ndeko, oya kufa, que son âme repose en paix, et si Kazali, apemana kimia. Donc, ce que toleki na, nini na, toleki na dossier, en ndeko na biso, moi, c'est na kombo ya Renato. Mama bijou do kande na lupaka, to kipe ya biso. Biso tolinga ko kipe ya baninga, ya wana ezo sala malamu te. Luka to kipa makamba batu, yango biso pe tozo la pe ba resté, yango pe biso tozo la pe ba irete. Parce que tu lis ko kipi makamo batu to lis ka kotala oya sali boya zongi sibo si tu va via ba star na biso to lingi toujours ka ko contrôler normalement star azaka star il faut contrôler vie na mais mutu aza libre to e ba ke mutu aza libre sala o nyoso to alingi mama bijou do ngana lo ba na libale nde kutu biso to yeba depuis kala depuis ba maman na biso depuis mokili salama mobali so leki mwasi na âge ezala bien makasi. Par rapport aux âges, par rapport moi c'est les cas mobile soka les qui moi si na âge ils allaient bien la différence à 20 ans ils allaient nango ngala yebi ma différence à 20 ans ba vanda pe ba bota pe ba la ba kola donc tiku tu mobile akufi moi satikali parce que ba lo ba ke biso ba c'est to kola mbangu moi si beaucoup années la différence à 20 ans mais moi ça ça la toujours parce que toza ba maman. Moi, ça cause à la moi, ça à 40 ans, je à 60 ans, mais on vit, on a très bien. Au moins, on a pas de problème, tu couples le long, ils qui tournent ma case. Par rapport, moi, ça à 40 ans, aux moi, on a 20 ans. On a des ma bé ma case. Dès qu'on a besoin à moi, si, mokili, et comme il faut juger, dès qu'on a besoin à moi, si na combo à Renato, il faut coup, à ça la casa star. Asala ka théâtre le barami balinga la bamongo na sepela na vraiment parce que ça la théâtre na kitoko en tout cas ça vraiment star au mama bijou doit sepela ka abala ki mariage na mariage kitoko mokilinya surtout sepeli kende ko ndeko na biso star na biso abali
après mokili komi ko critiquer makasi ke il faut que abala mobala mukolo mobala la kokiko bota ye mobala na ngasala bana baza âge moko na notre star na kombo ya Renato ya Renate oui na kombo ya Renate mama bijunga nazo comprendre te nazo comprendre te parce que na rotila bino ndeko na biso ya mwasi boyoka ndenge nini ye moko se défendre ndenge ye moko sololi ndenge ye moko alobi alingi mobali leka ndenge azali mobali na leke na combien leke na santa leke na ye alingi ka mobali na ndenge azali siko ya biso nini bandeko tolingi ka toujours ko contrôlera ba vie ya baninga tolingi toujours ka kotiaka baninga ka pasi parce que ye moko tango azozo engagement wana mobali na zala mukolo ye moko alingi bongo sikoyo eza eloko liboso te salama parce que makambo nyonso tout ozoloba ese salama nango ezalaka nango couple à liboso na mokilo penza ezalaki oui mobali aleki mwasi na âge ezaka couple oya basi ya star na biso non et puis mama bijou donga na lobi ke ezalaki pe eza bien de la couple ezala bongo ke mobali aleka mwasi na âge ezalaki toko makasi ata 10 ans 20 ans leka mwasi na ona âge ezala bien couple ona pe ko simba kitoko surtout ce que mwasi alingi na yo bovandi na bino. C'est mieux bongo par rapport yo moi soza la mukolo zo moi la mukie tam so maman ba une année bon peut-être koko leka 2 ans koko leka to komi na 3 ans koko leka tant mondo ko ba 10 ans wane komi déjà mabe makasi 5 ans mabe makasi par rapport mais mobali so leka ta na 5 ans mobali so leka ta na 10 ans mobali so leka na 15 ans 20 ans vous vandi na bino siko ya biso nini na kati wana ou critique et qui m'a cassé de commencer à tomboki alobi botika couple na e calme botika couple na e calme ya lingi mobali na e kaka ndenge wana botika ko critiquer botika ko finga papa ya batu alobi a préféré que tu bo finga la bango bo finga ku tu yé par rapport beaucoup mo finga papa ya batu pour la papa ya batu azana e starté quelque part ata mutu aza star eza ba vie na bango eza ba vie donc vie à mutu nyonso tu wana kaka mpona koluka kaka konuire mutu kolinga kaka kolinga kobebisa kaka réputation ya mutu kolinga kaka kobebisa mariage ya moninga sa bala c'est pas bien to mikana ni ko changer ndeko yo zotalanga soki kaka yo tikala kaka kolanda ba vie ya batu ko critika ka ba vie ya batu to tika c'est pas bien pesa meli bisoté normalement vie ya mutu eza vie ya mutu ba vie privée ya batu ezalaka. Et puis nazo yebisa onde ko yozo talanga libala ya bien mobali aleka mwasi na âge ezala bien makasi puis nazo yebisa onde ko yozo talanga mwasi liboso te et mobali liboso te o aleki mwasi na âge ezali couple ya star na biso na kombo ya ifo kunga na yebiete na si to solo la na ye une fois na groupe mobile to zara na ya WhatsApp meto yebani te tellement kanga na lingara nanga te batu boya ko nuire ba via baninga na lingara nanga te batu boya bolanda aka ba via batu na basima bolinga do bozala na makambu na binote donc bolinga ba discussion mo ya inutile ba discussion mo ya buzo ba makambu ese salama nango ezala nango batu liboso bango te mais tozo comme ça le kola sujet tozo comme ça le kola to yesa ngo munene soki ndenge nini non to ki pe ba vi na biso to ki pe ba vi na biso boyo kande ko moi si vraiment tomboki ya sili ki ya sepelité nazotie la binoye et puis o ngana ko ika ko sukisa pona ko na sujet ya ndeko la biso ya moi si na kombo ya Renate mama bijou lobi fais ta vie ça la vie na yo mobala saba alatisi yo bag na musapi aleka on a 50 ans aleka on a 100 ans ils ont concerné ka abino ils ont concerné ka abino ils ont concerné mututé donc et puis libala malamu ezala mobali aleka mwasi na âge wana pinza libala malamu na tili bino ndeko na biso mwasi na kombo ya Renato et puis tozongi na sujet ya Josiane après to aussi ça na Arish to ko suki ça na Josiane to bandana na weba marque tabu après to suki si na Josiane à tout à l'heure bali ana mkolo le to za na chambre ngana sina bengo secours pana nike na sepela ate na sina leka ndeli ke na za satisfait te pa mobali wana balanga sina sedo mobali wana kata 2 jours
Oh la musole maman soka za na bombe soka kufa na ebité. Ba. Finganga munandima na za l'exposer. Oza musika te, oza kana mboka bandoko na biso awati. Ba musika te. O pousser nga musika. Na tika na ko silika boete. Ne banone ba silika ate. Mais ok trop loin. Moi ce que ça qui analyse na yo. Na ndenge batu nyoso basala ba analyse na bango. Ezaka wana wazane pour ya lobby wazane contre ya lobby mutasa l'aise. Mais yo zo mono osala ngona haine. Osala ngona motema mabe mo boye pingila. Ya rotula motema mabe. Oyeli ngai certificat de naissance à mobile wana. Olobi ke ngai to du faire à 35 ans d'âge. Yo bi âge nanga. Obi âge nanga, obi âge mobile no oyebi yango. Oyebi yango. Mama. Luka no soswa mikuwa. Natali yo vraiment. Natali yo makasi. Finganga. Keba na papa wana. Keba. Keba na ye keba. Moi ça libala. Attention hein. Moi ça libala c'est imbécile. Moi ça libala fait comme esclavité. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Avant tout yo ba no fando finga papa et maman. Pingi la bimisa so mo bali na yo. Pingi la bimisa so omoni mo bondo finga mi bala batu bozo so monopole finga mi bala batu na kili. Ozuna mo bali ozo ta photo. Omoni bo tshana mi omoni tshana na tena papa na miniature. Oyi so mo bali na yo. Ya génération na yo. Ya koko wa bisote. Ya génération na yo tshel biso wana. Aza marié. Identité na kuto ye bani tena bika YouTube déjà pe nga so ba komi fuat. Parce que quand on dit oche sujet batu basa la banalise. Nga la lou conseil za mabete. So bo tshelo mo boy. Ah Renata pas na mobali mo boy. Est-ce que nyoto mona lelo boy? Ba jeune fille vraiment ba luki ya mibali boy. Eza oza sujet. C'est-à-dire boy aider biso na ba conseil. Ouais, on dit en général. Normalement. Mais non ko finga. Et non que nous akoti na live au finga mobali moko boy. Moi ça mutu papa ya batu. Mobali za respecter mais ma kulusu pas bala Renate. Non. Ya ke fa au moins na belema mission mo be motema tima e kento motema mabe et le moins mission et comme ya motema mabe Regina Daniel a bala koko wana bo mona été mais na tam ko la Regina Daniel musika na ko bota Regina Daniel mukoni o social la Regina Daniel la po bi ke o sa on a lingala en anglais yena tata na ba famille bo yo kate obite ba bolole na biso to finga mi bay na bango na lingala na bango na lingala ngana YouTube zo mone na yebo so yesu no ya ngana Renate te parce que trop c'est trop ko ba les ako za zobate respect za ka respect so to pesa na to sungana bo bana ko finga et puis ozo babi et puis lo ke pesa ngalo kana o pesa via papema lo ka pesa na ta bonjour yo bi papema o bakutana te ayi bi wa bien za so ki na beliso wa papema za États-Unis on dit que mon papa na ya liboso za na 40 ans on a problème mon tout pinila zoto bon sa posoko miku eza makasi on a lingala mabe makasi lingala eza mabe nebite motema ngoso ele kika mabe makasi soke Mathieu ko osila ni na wifi est-ce que Renate mbapeso ko osila na wifi ba femme seule apparemment. Non, tu vas battre. Parce que on a poto on a la loupe. Tous à ça basa maele basa. Voilà, bah c'est respect kaka. Akenda poto sa musala maye. Azo quitter ba famille na yaza makamba. So pe mission koti. Toye ba bango kana ba intervention. Oyebi ke oza bolole, oza maele, on a kina sala ba faire, o be makendela neka ba live. Toye ba bango kana ba penda ba kota. To mo yeba binu. Mutu so kota sa intervention santi et lobeli mutu lobité o vraiment. A diaspora ya maele. Akena poto ba sentiment te o amalo ta téléphone nena bana ba tentem so ba konta ga ba finga na ba sentiment o bon ba pesa ba aja batu o de ko ma ba para ya batu o yana o yebe na likamo zo lo bango o ndina na mutu na bokola bo beta kede bo beta nzango bo sakana ato za mité malamu ko motema beti na niveau poani on les émissions te conseil ya motema mabe pingila pardon Malep ouais vas-y nana posa bo défouler défouler vraiment azana baleki ana bayaya ana banoko ana batu belé o do ba pesa ke respect très bien bani baza batu balandaka YouTube lelo ko bebisa réputation sa famille batu juste pour rien on y a bien un problème pour na yo gagner ba vie na yo au côté vie privée à famille batu on le pesa ma passe ngani naza bona na bana
bana basi bakoli mwana nga liboso le 12 mai le autre le 1er mai donc mwana nga tika na 11 jours 18 ans à présenter ouais la grande déjà ma passe na nga le 18 septembre 15 ans donc basu ba bébé te bana ba camarade oza mukolo bana ba camarade na école bazana bato basolola na bango na école bebotela nga bana nga wapi hein e bolingi bokitela nga bana mituna se bobo komisa nga bana nga bitula po mutu to bana ko se moke na bango hein yo ngotela osela nga bana nga nini olingi bana nga bana oyoka soni po na otambola bana ko seka bango na même na ba classe po bana bataka ba YouTube batalaka ba nini papi mana na bana papi mana na bana bana basi bana mibali o lobi ya 40 bobota ke bino mbale o 40 bobota ke bino mbale ngala bi bana mobali nga bango tu ba baleke pananga baleki musika e komi ne yo baza mikolo na yo keba na ina kebiso kana papa ima wana keba na famille keba non mutu moka mona nga neta ote soki o meki lisusu na papema so meki so mobali abala nga onuka nga liboso ya bato ano guna nga makasi je m'en fous ano guna nga makasi nalinga mibala ba mikete po tosani tosala bajali yo to te nalinga mbala ba mikete yebisa nga parole ni mobala mwa muke na mbeto yebisa mwasa yo kelenge likolo ofalisa nga bien te nalinga ke makasi po asala na nga oyo mbaye mona asala nga bongo te tina ndima ye omongi na ndima ya balanga mobali boza propose nga mariage ye te sikuti na ndima nga oyo asimba esika moko boye no mutu moko na asimba te naki mokolo ne wana me atondisaka nga tu ta siko abaye na mbeto c'est bon pingila nana mongo nayebi donc bozwa tapo bana nga baza bana baza famille nanga bafani bato ebele balinga baza ebele na respect ndenge mobali nyonso asala mwasi na ye akokisanga mpasi wana atonisanga plein omona kaka te boni boloba alongola ye asala ye boye alongola ye na ameme na lupango mo boye bamoni na mwasi pasi banyokwami mwasi asutukaka opangonga na fandi nga nayebi ke alongoli bakoma mwasi wana pingila keba mama omutu ya liboso ona leka na silikela makasi oza problème nanga papa mazanga mobala ndeko nokala ta mosusu aza mobala ndeko nokala eni wana siko na informe ke so azaka mobala ndeko nokala bakabwana te po esimba te nga siko tobani po esimbi donc na rival no te ta mosusu osala ndeko mobe mutu mobe ta mosusu proche no mobe zuwa zonga nsima no mama finganga mutu na ndima nazala exposé mais mobali wana omérité bainsulte amérité po bapesi respect siko nalobi nabala mobali ya mokolo nabala ya mwana moke nabala mama bango abimise lelo na maternité pian nga famille no nanga yebisa bino ke kaka fo mobali oko aza mokolo ye nde moto akufa liboso oyo aolembolo mama ata natindike na kofi kuta yemba yango te ata okomi koka na bana otindika na nga velo nga pone na otindika mobali anga na olati ekushi oyo baza victime bafinga maka tosala bino nini oyo bitula soka mobali oti pota bali comédie zela no rete pardon non vas-y dans des wana ba couple wana ezala kaka soki na minute oyo mobali oti pota yebala ne comédie te à l'aise soka mobali we abali ke lo ya TV ekomi bazalaka bake kundola so to saleti boy basi yango ba diaspora respect na bino ba diaspora mayele no oto ba ne bandelia baza so to basi yango wana o ba benga na mibala bengeli police abwaki mibali biloko libanda yo mo se intervention ba émission bote pona ni que mon mobala zo mériter respect abocho bana ta ba problème ko bengeli na police te boy wana bo sala ngo te mobali nyonso to bima libanda
Oui, bah on m'a dit babaza. Na o monika tiki mo sake ko sala c'est que ça na raison moko. Parce que on a sentiment. Maman na vraiment o boka maloba kwa miso ba mongo ba kwa ntoku na mai munoko mulai. Maman na vraiment anyo kwa mina pape ma ocha munoko likolo lo kwa chodi o dia ya yebi fa pape mana mama mo. Na mona mama na zo le kama zo lobako. Ba moni pasi. Asu kwa ka moni pape ma cheke na tenandaku. Olo ba makamboyo on a maîtrise na maîtrise na ngote pesa pe bongote moni ngo se pesa on va comprendre ce qu'il y a mwana kasi on va batela lu on nga se pesa ba fanatique à côté 100 francs so on côté là 100 francs na komba rinata mais quand on en bien mais repesa un respect quand même non faut on a fin du mois aux wambonga mais c'est Google na kombo na nga mais quand même non mais respect alors bien bien na kato te rinata lobi bon moni t'a présenté mobile kasi bana makambesa ma mobile ye na na yebisi okoyane yango lo moni photo wana yo ninga ni so papa ma yere na ka yango na TV pour la bakobi bon moni t'a bana ko bomba mobile bana makambe bana mobile ko yanyo so na na yebisi yo ba information ma bana mambeleka aya 4 fois ozo comprendre bon ça la mission bon respecter batu yo kone miku oloba TTP, asama kabasona impoli, afinga biso impoli. On est tellement contre. Assisi à côté na coquette. Ba fingi tellement basko batwana basaloni. Paki kena bali koko, mwala ngaza koko batindika ke na vélo asala aboy. Ngasi ko mutu na ndima koko wana. Na ndima na ngai kaka bongo. Na ndima e bongo. Na nyoso na senga aide pas mutu te. Pe na kotikala ko senga aide pas mutu moko te. Oui andima ebela aussi babiki o asa azwa retraite na ndima kana kozwa retraite azwa na yango nga naza bien pour na ndima e bongo oza bien problème na bilezani kana papa na mukode nga ba position atanga na bokola yo na boko na famille no na Kishasa yebinga mais pourquoi enango yanga na yo na sala oni mikuwa na sala oni na ye o répondre pour toucher mobali nanga point au fallait pas toucher falo tika analyser que normal zanga koyeba lo balingala nanga na kozanga nyonso tout mais bo acceptanga bongo bo soit temps ya kolandanga po ebele ba loba masali bala kola boete siko bo zwanga siko na no Renate na ne salemaki na fanda na tikala ko poster photo ya mutu oya pesela ngambo atam kolo moko te ba finga ba muso ba traiter ekoka ba muso ba tambola kana ba beki ba muso ba loba zasuki mutu nyonso to alobaki okoya koloba mais na landa bongo te na fanaka na ngamoko na ebi pourquoi on a fanaka na ba photo ngamoko et tout on a ba film sous sur Bali malamor les jours on a Bali ne faut pas y bailler et stratégie ni on est talika ngamoko on est zaka ya ngamoko depuis ngambala bali azam to théâtre te ngamto na azam to théâtre ngamto na ndimana zala mutu mo public donc mouvement et geste na nga tout funa la kisa mais ce comme bala balinga on a problème na bino. On a problème na mutu. On a problème na mutu te. Est-ce que nous na posté qui photo na finga ki mutu? To na tumbola mutu mobo. On se permettre au finga mbali mobo n'importe quoi. Papa, hein? Zone autant. Finga nga. Finga pena Renato a temni bosono finga nga na leka na joie rôle mona mboka je suis villageoise na septango tanga. Finga nga ndongo lingi. Siko papa wana ya batu. Hein? Papa wana ya batu. Asaloni papa ya batu wana. Ana bana na ye. Uko finga ngati mutu na ndimana talibane pa bino. Réel. Hein? Ana bana ni papa wana. En tout cas ça genre na ngate. Ya ole kata ba fingi jamais. Na leka na télévision na leka na fa na che pour na répondre mutu mobo jamais na sala ngo pingila. Yo na mobali yo. Oui na ndima mukolo. Amukolo kwa mukolo makasi. Mama nango bokota ki na komba makambo ana pe ondima ba mbwana yo ba oleka ba intervenir ba lo ba n'importe quoi. Yo pingila. Wabi mama nanga. Na garder ki silence. Na telle émission noti na suka mais quand on va poya mama nanga ko mokota moi so na elaka chaque jour. O makile na pesa mama miso makila ndetanga na mutema nanga pona moi wana. Yo. Notre star na kombo arena to ndenge adasuki ndenge tomboki donc epesi sali penza passe epesi penza mawa parce que eza vie na ye
totika vraiment kolanda bavie ya bato ezala bien makasi internet au vitesse nango batumi bazoyeba ndenge ya kosalela yango te mama bijo ya na ya kotia bapublicité mama bijo oteka babiloko na ye mama bijo osala moi commerce moi business nanga mais nalingaka te mpenza bavie ya bato soki na ye kosolola likambo donc peut-être na ye kopesa conseil ndenge na ye kopesa we mais mpo na ye na banda kobeta c'était pourquoi balili bala boye mpo na nini osali boye yanga nini neti ndeko na biso ya mwasi na nkombo ya bendenge bato bafingi pourquoi moninga asali choix na ye moninga abali na ye yo ta mosusu ozobala te ntina lelo ovanda okufela parce que ozwaka te bongo sikoyo obima fidèle nzoka ozwaka te moninga azwi na ye mobali ya biso nini na kati sikoyo na dossier ya notre star na nkombo ya Ariachou na marke tabu en tout cas bafélicitation na bino esika bozali mama bijou do aka makambo nazoloba to kipe makambo na biso makambo tolobaka oyo en tout cas tozosala baninga pasi tokoma kobambela bato makambo bon tokoma kobambela bato makambo na oya kotiela bino après moi extrait moko ya mokie ebotala Ariachou ye na marke tabu ngako tunabande kokanisa ke eza baleson di meza mama makambo solo bakomi mwasi na mobali nga na kosouhaiter bango kaka ba bonne chance na kosouhaiter bango ke babalana na kosouhaiter bango vraiment bazala bien bomoni bon na kotiela bino bomona ndenge Ariachou amemi penza marke tabu ti epa ya métier bakei ti kosala donc contrôle pour la santé à Ariachou pour na baye basoki Ariachou a prouvé batou ki azalaka na bare na yenyo surtout mibale Ariachou a lakisa marque tabu ba résultat que santé na ye eza malamu talati na niveau donc parce que ndeko mwasi ayoka ya mingi ndeko mwasi bafinga ye ateka barin asala boye azongisa boye talati na niveau tokoma ti kokotala ba santé ya bato tokoma ti kocritiquer bato soki oza na problème na mutu wi nga série moko boye nayaka kosilika na tombokelaka mwana mwasi moko boye azala na Londres parce que akotaki na vie na nga parce que ayaki kosalelanga chantage moko oyo ezanga mutu na makolo yango nayaki kokota mwana na vie na ye mpona nameka kosolola mais sans quoi otumolinga te nayebi na ngai yo te na bandika koya kosalela ba émission nayebi ke likambo nazosala eza nango mpe ya lokuta eza nango mpe ya solo te kolobaki oui mutu wana ateka barin oteka barin ozongisa boye en tout cas ndeko na biso ya mwasi ya Ariachou esala ye pasi bambula na bambula alobi te c'est le moment nakende ti epai ya médecin nakende nasala examen biso na dona population oyo bafinganga bato bakritikanga bato basalelanga baémission bato babebisa réputation nanga kenga nateka barin bamonake barin nanga ezalaka otala vraiment donc bandeko nanga tozokende wapi toza kobomanaka ya biso na biso ezala bato mingi balatisa bango mabe ezala mabe na bango te tozotala kaka mpona eza internet tozoyeba te ke un jour makambo tozosala ekoki kobebisa bavie ya bato mingi boyebaka te bozofingana abima na papa na ye asala boye azongisa boye pour le moment yo ozomona yango bien ozomona yango kitoko parce que yo pofinga bato mais quelque part ezolata yo quelque part etikala réputation basombaka yango te bato balobaka na bango kaka mais réputation basombaka yango te tomeka nani kozala vraiment tomeka nani kozala sérieux totikaka kosalelaka bato bapropagande ya mabe totikaka konuire bavie ya baninga totikaka kosala makambo mo tozosalaka mpo totalama tozosalaka mpo bato batala biso normalement bato bakotika na bango te parce que bato mi bakoti na posa ya mbongo bato mi bakoti na posa ya bavie wana bambongo youtube apesaka bango yango mte komisi bango mutu makasi soki alfi alobi lelo masolo ya Ariachou akritike Ariachou alobi ki Ariachou basala yo bazongisa ye akotalama batika te mais soki ezalaki ke balobaka makambo bongo batalamaka te balingai batika na bango mais tellement lokola bato bazokontinue kaka kotala bango bato bazokontinue kaka kosabone na bachaine na bango ebele en tout cas baotika te mais eza pasi parce que na monde oyo soki moto oza na banere solide te eza na mingi bakobela mitu awa nayokaki marke ta bazotuna ye bokoyoka bino moko marke ta bazotuna ye
makambo pe ya liboma baloboza ya liboma te parce que makambo bingi ba polémique mingi nga na landara te peut-être ndeko mwasi lisusu balobaki azalaka na liboma tina niveau tina niveau bandeko na nga tomeka vraiment kozala bato tobebisaka bavie ya baninga toza konuire baninga bamafinga oyo tofinganaka oyo etikalaka ezala mutu nyonso tu te bofingi ebwe mpe azopambwama ezala mutu mosusu bofingi ebwe mpe bosilisi elibela ezala mutu mosusu bofingi ebwe mpe alukaka mobali akotikala kozwa su mobali te ye azomona yango danger mais okotulaka na bamafinga oyo bafingaka yo okotikala mpe ka alesheki na bamafinga oyo bafingaka oyo tikali mpenza ko après 5 komo koloba nazalaka star nabandaki kotalama makasi na YouTube mais sikoyo naza wapi otikali mpe ka boye ko tolandaka kaka lelo te lobi pe ezali boyoka ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Ariashu ye na marque tabu nazopesa bino mbote esika bozali donc mama Bijou alobi bokende ka liboso tosalaka makambo ezali bien mpona biso donc yango nde moto eza capital epuis yango nde moto eza motuya botala ndeko na biso ya mobali na kombo ya marque tabu ye na Ariashu epuis mama Bijou do azongela bino. Ah oui, bandeko na ngai communauté congolaise nyonso awa toza na hôpital bozomona oyo azotambola neza Ariashu azokende komona médecin na ye pona ba résultat na ye ya barin alinga lakisa na communauté na ye mobima ndenge bauta kosambusa ye ke ye ateka barin lelo bozo découvrir vérité soki ateka barin to ateka barin te bomoni akoti na bureau ya docteur na ye alingi apesa ye ba résultat bolanda bokoyoka nyonso kaka na kati ya vidéo oyo bokoyeba soki ateka to ateka barin te. Merci, thank you. Vraiment le rein de ça, c'est ma chérie. Le rein d'un côté. Okay. Attends, c'est ça. Oui. Il n'y a pas un rein. Il y a 2 reins. Tous les deux sont là. Donc il y en a un là. Et l'autre, il est ici. Attendez. Voilà, là. Ça, c'est le deuxième. Et il mesure 113 mm, celui-là. C'est une taille normale. Ok. Et elle va super bien. Et elle va bien. Ouais. Donc l'intervention qu'elle avait eue, c'était juste par rapport à C'était juste par rapport à la grossesse et j'avais un problème de cailloux. Non, ce qu'il y avait ici, c'est que antérieurement, le rein était un peu bouché. Voilà. D'accord. Et il était un peu dilaté. Voilà. Et on a fait le traitement, mais là, les reins vont bien. Donc c'est parfait. Les reins vont bien, super bien. Ça va? Merci en tout cas, docteur. Voilà. C'est gentil. Bonne journée. C'est bien, il faut voir. Hein. C'est Louyeye. Voilà. Voilà. Oui, merci docteur, c'est gentil. Ok. Oui. Ça va. Ok. Au revoir. Voilà. Merci. Merci docteur. C'est gentil. Voilà. Yeah. Tu vas prendre les histoires là-bas. Eh ben, je pensais que tu avais qu'un seul rein. Vous avez mis le papier pour les poules. Ça, ok. Voilà. Ça, je vais prendre le rendez-vous pour la prochaine fois. Ok, voilà. On est avec Yéyé. On va parler maintenant dehors, hein, parce que là, on est avec l'hôpital. Vous allez ensemble. Ah ben oui, parce que pas Congolais, c'est tellement méchant. Ouais. Et c'est Bon. pas gentil. La sortie, c'est pas. On va en donner un peu seulement les salles. Voilà. Ils ont gentil pour kobebisa réputation ya moninga ntina komi na niveau oya ntina hôpital boye mpona boyoka même botala même na ordinateur ya médecin. Pardon, On savait couper là. oui, connexion 4. C'est une la sortie, c'est ici. Connexion est 4, mais bon, c'est la biche parce que toi, on a une explication après ça. Waouh! Waouh! Aria! C'est bon. Désolé, et Kataki, connexion Kataki. Voilà, ok. Donc, au milieu, il y a CHU. Oui. Voilà. CHU de Verviers. Ok. Bon, partagez maintenant la vidéo parce qu'on veut parler. On veut parler, viens. Viens, on va parler vraiment, sérieusement. Parce que tu étais censé
censé ne pas avoir terrain. Tu avais un Obanor Lobelo au membre là. Oui, Obanor Lobaboye parce que les Congolais tous tellement, je sais pas pour ne pas le baba gros mot mais tout ça gentil en fait. Donc votre temps na te cabaret, bo insulta, bo sala ba émission pour na rober sa réputation à mutu ezaki ya lokuta. Yango vraiment na linga juste bo mona biso na binoto mona que na ba reine na mibale na place. Et puis santé za bien. Côté longwa. Ba pesi na examen santé nyonso eza bien. Par résultat na yango yo. Ils ont examen avant la salle, na ya kozwa rendez-vous. Et puis aux araliboma tenu. Totuni libomé a raté. Bon quand ils ont un problème à baran ezaki bouché, partagez un peu la vidéo s'il vous plaît pour que beaucoup de gens sachent vraiment la vérité. Et voilà, donc vous avez vu la vérité, donc tous les examens sont là. Donc l'examen na yango yo na un problème ya santé à mon côté. En tout cas, bino moko bomoni mo extrême moko ya mukie ndeko na biso ya mobali marque tabu na copine e bakende ki epa ya médecin to yoki biso yo moko ndenge médecin zo loba ki barango eza ki boucher donc basukola yango basala bo mais ndeko na biso ya mwasa za bare na emi bale. Hein, donc isa malamu te tout tika ko bebisa ba réputation ba tout et le ngaka na ko pesa comme conseil na marque tabu na ndeko na biso ya mwasi na kombo Ariachou. En tout cas, mabe ezalaka akobimisa mutu d'internet après lobi esili. Wana ndizam ekomara mabe makasi parce que mutu soko za star bandolandaka avina yo. Et lo que c'est important ezala ata mususu likambo so boza na sûreté bobomba ngona. So bo sibo bimisa on a miso abatu. Il faut ezala penza ke oui, bino mo mi bale bo solo li bo moni ke oui toza ko bala na epi ndenge toza to lingani toza pona libela. Bo yeli bato ngona internet. Un conseil dans le sabino ka ke bo mais la boza la bien et puis bon bo pesa ba yini na bino maloba lisusu te donc parce que ndenge lelo marque tabo abimina Ariachou na TV lobi so boza lisusu te eza malamu te pona ekobebisa lisusu réputation ya Ariachou donc baloba ke mo la mobile réputation na ye et beba la moté mais et bebaka quelque part et ba koza peka mutu parce que boza ba star bino mi baye loka bosi bo bimina TV en tout cas ma likambo da bino ngana ko souhaiter bino ba bonne chance et puis na ko souhaiter bino ki ezala vraiment et loko moyo ozala ke bolingani pona libela lobi pe bo balani. Pourquoi pas maman bijou pas invitation surtout marketable na solo la naye tindela maman bijou invitation dans un affaire na bino et kozala malamu mingi en tout cas ba bonne chance na bino mibale. Toleki sikoyo na likambo etali ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Josiane Mundele. Oui, ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Josiane aza marié mwasi ya Mundele na katika ya Europe awa batu mingi bayebi aza star asala pa ba émission azala mingi na ba makambo etali polémique. Ndeko na biso ya mwasi mikolo ya uti ko sala vidéo moko azala marié na Mundele ngape na sina tala vidéo na ye moko ye na Mundele bazo se embrassane ye azo sala na ye vidéo Mundele wana ye ba opesa na bise papa ya bana na ye mobali na ye c'est normal. Mais ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Josiane azala mwasi ya Mundele mais mkolo msusu na uti ko vanda na moni ke asala émission so ezaki en direct na moni asala azo s'embrassane na noir. En tout cas nga etake mwana mwasi etake mama etake sœur na ye nazaki na pasi mingi na mutema na yokaki mabe kami comment tina niveau oyo ke ozara marié patunyo surtout bayebi parce que le carapé na ba émission mobali na opi batu ba moni et puis yo moko lo ba koza marié na Mundele comment ndeko na nga moi ça ko sala vidéo azo s'embrassane na TV na okaki yango bien te na bi nazo mona nazo lota ou bien nazo sala nini après lobi nango na moni batu bakomi ko poster batu bakomi ko finga batu bakomi ko lobanga bi wow pas jusque là tokomi na monde nini nyoso tu eza nini yo ti jusqu'à maintenant nazo comprendre te nazo tila bino nano image après nazonga nano nazo tila bino image ya liboso ndeko na biso ya mwasi ya Mundele bazo s'embrassane bapesa na babise
na mobala mutu mwindu. Après les sous image mususu ekolanda wana ezali après kosala bolingo na bango na TV bakendeki ko babetaki Josiane quelque part, je sais pas bato bazolobaki soki mwasi ya garçon wana nazotila binoka ba image wana mibale en tout cas pour na sujet o vraiment na lobela ngo mingi te mais nazozonga otala image ndenge bazosambrasali na TV wana naza mobali na yete mobali na yaza mususu mobali na zaka mundele après bomona susu après bazobunda bato balobi kede babandaki kobunda wana mwasi ya mutu wana mutu mwindo mutu ayaki kobundisa ye bongo mama Bijou do azongela bino. Oui, bandeko nanga na sibino moko bomoni esali vraiment pasi makasi eloko oyo mama Bijou alobaka internet internet ezo batumi bazoye bandeli to kokosaela ngote batumi pe bazoye batina na ngote parce que makambo bingi tozosala awa un jour tokosimba mutu un jour tokolela awa eza ba place ya kolakisa basalite na biso te awa eza ba place ya koya kolakisaka ba vie privée na biso te awa eza ba place ya koya kolakisaka ke mobali moko oza na ye sur te oyebi kutu mutu na makolo te so bokosuka ape komema ye en internet te awa eza ba place ya kofinganaka te awa eza ba place ya koya kosalaka ke oui oyeka mpona konuire ba vie ya bato te eza ba place ya koya kosalaka baaventure te parce que eza internet eza eloko moko ke réputation na yo ekoki kobeba libela totalaka kaka lelo te bato baotalaka lelo talaka lelo ntango osali boye video ekei bato balobi bavie soki ozalaki en direct bato bakoti ozwi soki 1000 vie na espace soki ya 30 minutes yo omoni yango sepeli omoni ke vie kitoko ma etikali bato bafingi bato balobi etikali kozala mwasi ya mundele na mwasi ya mutu mwindu kombo na oyo oza kaka marie. Comment marié akoki ko signer tina niveau wana point d'interrogation parce que na yebiser wana te oko signer tina niveau wana pourquoi parce que mundele azaka amuntu so bazui bakati mundele wongo na penza ko bima yo zaka makila rouge ndenge mo peka na yo mutu mwindo aza mutu pona nini ko linga ko sala mobali na yo mabeti na niveau makala musu ezala na mokili ta mususu otrichaka na yo libanda mutu afilme yo mutu aposte eza ndenge mosusu ke yo moko osala eloko mpe oyebi déjà internet ndenge ezalaka oyebi monde oyo très bien yo moko ozofilme mpena makambo nyonso tozosala mpe bato bazotala quelque part nga nakoki kokotana baproblème oyo te parce que mama Bijou ka nde nalobaka moto ya moto aza na vie na ye moto ya moto ayebi eloko azosala mutu la mutu aza libre mais comme conseil nga nakoki kopesa vie oyo ya internet bandeko na nga eza esika moko soko sokotisi likolo ifo yeba eloko nini ozosala parce que un jour tokolela un jour
donc olinga zongisa mokili nsima me mokili bazongisa yango na nsima te mokili eza yango lokola brillant te nakoki kozwa papier moko boye navandi nazosala namoni nakomi mabe nasali bafoti nazwi yango na pasoli na bandeli non mokili eza bongo te lelo eza ya biso lobi eza ya biso te donc toyeba makambo nini tozosala eza na makambo nyonso tu te tolekisa yango na tv soki ozalaka na yo infidèle sala likambo na yo parce que oza libre mama Bijou nga na jijaka mutu te nazalaka wana mpona kojuge mutu te parce que mutu na mutu ayebi oyo ozosala makambo na yo sa telefone kolinga kutu te mutu moko asala ta ja telefone oyo boya donc par rapport yo moko mpenza osimbi telefone ozwa kofilme bato bamona oyo ozosala après lobi internet eningani bon eza na bato mosusu tozalaka différent eza na bato mosusu alingaka so bazofinga ye eza na bato mosusu ayebi base na ye azosala ya niveau mais pas jusque là oza mwasi ya motu mabe mingi bato basala sans caméra so bato mabengi donc oyo balobaka ke soki moto osalala lisumu te ezwa ata mosusu libanga bamba Josiane moto wa bamba Josiane libanga ata mosusu akozala te mais ezalaka sans caméra mabe mingi esalamaka na mokili oyo eza mabe ya mabe grave mwasi mosusu azalaka na kati ya ndako ya mobali mais abimaka ata mosusu na leki ya mobali na ye mwasi mosusu azalaka na kati ya ndako ya mobali abimaka ata mosusu na voisin mwasi mosusu azalaka na kati ya mobali ya ndako ya libala abimaka na n'importe quel bato mais mobali na ye pita mosusu ayoka ayebi mais preuve ya bakamera ya bafoto ezala te crème ya yo moko ozokofilme ozokoposte ozoposte yango na bayoutube na bafacebook batikala kosala te mais soki basali yango eza dega eza mpona mokili ekende kokufa mais lokola preuve oyo eleki bapreuve nyonso tuna mabe ya kofilmaka boye en tout cas bandeko na ngai fo tozala mayele et puis mama Bijou alobi bafilme ta yo ta mosusu na faux pas yo moko olingi yango te yo moko oyebi yango te mais yo moko oyebi yo moko ozokoma filme après tout bafamille bazalaka te famille moko ta kolinga ndeko na akoki kolinga ndeko na bango na mabe boye en tout cas bafamille yango tokeseni asalela bino émission mosusu na émission moko nalobi keba bandeko na boya owanga na yo keba famille na bino boya owanga na boyebi Bijou nayebi na Bijou te azala mosi te toyebi ye te bafamille na boya owanga no parce que tellement ozokisa bango soni ya makasi obetaka toloki nazalaka marie yo moko mais tala makambo ozosala bandeko na ngai toyebi eloko tozosala et puis mama Bijou to alobaka lisusu soki esika ovandi omoni ke esimba te mpona kosala mabe eleka te kosalaka mabe te semi boyana na moto semi boboyana na bino par rapport mpenza ke wi ozalaka mwasi ya motu ozosala mabe ozosigne ntina niveau moko yo moko ozokofilme bato mosusu bakanisaka mindele baya bato te mondele ya motu et puis mindele bazalaka très dangereux mondele soki ayebi yo na mabe akokoboma yo bamindele soki alingi moto akolinga motu mpenza bamindele balingaka bato mpenza bazalaka fidèle mondele soki ayebi ke yo ozokotrompe ke bakoki kosala o mabe mwana mondeko na biso moko ya mwasi nani mondele moko boye akataka ye mike ntina lelo bato mi bayebaka ntina nini akataka ye mike te atumba ye mondele soki asentir ke ozotambola mabe asala mabe biso bakongolais mingi tozalaka ke wi mabe eleki toboyana na biso par rapport tobomana bandeko tozala mayele eloko nyonso tu eza ya kofilme te eloko nyonso tu eza ya kotia na réseaux sociaux te soki omoni ta mosusu yo na motu wana oza nango sur te ke ozala na yo ti suka na suka kobimisa ye mpe na réseaux sociaux te parce que bazokontelaka bato mibali babanda kokontelelo obimisaka intel ozongisaka intel osalaka boye no ekomi bien te eza na motu mosusu akovanda akokozala bala na ye mais botikala komona ta image moko te na kati ya internet parce que ce n'est pas obligé
La photo mingi comment tika na nota msusu tika na nota msusu na portable na ya ou bien bimisa la photo ça album na ye aboya na epita msusu le canal internet basa na bon pe na raison parce que tant que le canal internet ba to comme juger na modèle na bango donc c'est pas bien ou abali mukolo e azongi si boye e abali pas même 4 mois abali ya bisoni tout tika osala makambo surtout to lexa yango na internet soko za na infidèle sala ki infidélité na yo mais ko filmer yango te ndeko yo zotalanga ko linganga pete ba je lelo bimisi mobali olekisi na internet lobo bimisi mobali olekisi na internet yo zo mona ki yonde fille de chance non oza fille de chance te keba okoya ko lata penza ki okoya ko lata penza kombo ya babula vina o mobimba nzoka babula mususu bazawa na balekyo na mayele parce que bon bazora makambo na bo batsaka on internet te donc image ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Josiane ya onde zaki image ya suka pona émission nanga o ya lelo mama bijudo nde na lubaka so na beti na sali émission nanga ta mususu beti si mutu mo libaku limbisa il fallait kana lekisa ba information au 4 donc sans kotia ba commentaire ya mabe sans kokota na ba vie na bango parce que na yebi mutu te nga la pesi na ka comme conseil nga na lobi ke to kipe ba vie na biso nga na lobi ke so oza sur na mutu na yote ko lekisa na internet te ko tia na réseaux sociaux te na lobi lisusu nini soko zo sala ba aventure na yo mingi to kima to boya ko se filmer mingi to kima ba caméra mingi to kima ba photo parce que vitesse à mon kilo eza trop matata na tanga kala makambo wana nyoso to sala mara nango mais ba se filmaka te batiaka on a ba réseaux sociaux te sila la peka malembe mais oya biso siko komiki ole muto a filmer yo moko zo filmer ki bozo sala en tout cas ndeko nanga ya mwasi bandeko nanga yo surtout nga na beti masolo na tangi ba kombo la bango soki ko komelaka bino un jour bozo on ndinga mabete za na ka conseil ba pesa rapport na mutu ayoka ezape ke tamu susu pesa na mpeka bango te kokoza la mutu moko boye peta muso lingo sala likamba bongo za mwasi ya mutu olingi penzo signer mobali na ona niveau moko boza mwasi na ye et puis ozana mobali ozo filmer kwa mobali na amona en tout cas ça sert à rien parce que mobali azape ka mobali otikala ka mobali yangwana bazo boma basi mingi parce que buzo ba izoleka toye barat nanga na yo mutu zotalanga toyebi te température ni nongele kana kati ndako ndiko na biso ya mwasi ezala mabala mingi pezala na oka baloba ki toza mwasi na mobali me bazala na bosusu mwasi na mobali te ya mama bijudo ngana lobaka se mie bo bimisa makamna bino officiel so zala mwasi ya muntu wana te se mie batu baye baki boboyana na bino wana za na libre osala makambo oyo lingi sauf que ba makambo oyo lingi ata oza libre mais il faut to yeba eloko ni tozo lekisa na katikati ya internet eloko ni tozo sala oyo lika ko bebisa ba réputation na biso lelo bimisi mutu wana mutu ngo yebe koza na osir na yete mobimisi ka ba ba mona yo kebo yo bebisa chance na ya bien comme ça on pe mutu o linga ko zo mutu mo pe ya bien o linga za pita mso sérieux mais tellement le ko za trop pressé ya makambo surtout ko lekisa ozui Antoine obimisi na TV ozui Philippe obimisi na TV ozui Mathieu obimisi na TV yo mo yebi ke oui Mathieu ngo pa ye pona moi mais ozo bimisi na TV pona nini donc mabala mingi ezani se kufa nango pona muto za la libre c'est mieux donc ko zala na caché à marié wana te parce que so za na tamola na caché wana ya marié na bag na musapi salela pe makambo ba marié a célibataire mingi ba za sage ba femme seule mingi ba za la sage pourquoi bino ba marié boli koyo ki sa mibali na bino son et puis pourquoi yo marié koyi ko banga bagi yo latina musapite na lingi bilo mingi mama bijudo alobaka a penza nde masolo a pe ato pesa ba conseil mama bijudo na kota na ba polémique te na linga te parce que na mona ngoza na goûter nga na pesa na conseil ni solo ko koza ya mutu moko mais pourquoi pas yo ndeko zotalanga tam supposa na ba vie ya boye kokozwa mwa mayele ezwa mayele sala makambo na sala ba bêtise na mais ko tsango na ba réseaux sociaux te ko filmer ngo pété parce que après tout etali bisoté etali yo moko parce que vie eza ya yo vie eza ya yo mtu ko yeba après ko sala bongo sali ki buzoba na koti na kati ya ndako eza ya yo
soko qui donc ça là qui a sa caméra donc etikali ka na katikati ya mutema na yo ta musuna moto bozala ki na eza makambu na yo mais yo zio ngo tia na kati ya caméra bato bakomi ko juger bato bakomi ko finga en tout cas pourquoi ko sala biloko bongo to bo sala bakamba boete to zala ba mikolo la plupart après tous bato ba sala ba makamba bo o mona pe bazana bon pédal âgé. Donc, parce que moi, il y a moins de 20 ans d'internet, en tout cas, surtout dans la polémique, il y a 30, tout ce qui est 40, voire même tout ce qui est 50. Et puis, bon, après, tous les gens ont vu, conseil, ils ont respect pour respect. Nalingi bino mingi mutu nyonso tu oya ko kutana video nanga so bino lo sabona te mama Bijou d'Or alobi naza besoin implice na yo s'abonner na Bijou d'Or TV fina cloche na notification pa biloko tu na banda kotia et comme la kaona facilité nyonso mama Bijou d'Or alobi lingo keno congé na kin tozaka na adresse moko maison de passage na biso na kin eza na matongi na Irebu A37 appartement to bazili la prix à partir à $15. Ce que vous mais la lisusu 3 mois, plus de 3 mois, en tout cas, tout qui sera $10. Donc, appartement, on a $15, ils allaient à partir à 2 semaines, n'est comme à $15. Ce que vous appelez moins de 2 semaines, ils en ont $20. Appartement, la biso, ils allaient, appartement simple, ils en ont douche debout, douche à kitoko, ils ont TV na kati, ils ont frigo na kati, ils ont climatisé. Soko ligi cafetière barotier la yo en tout cas vraiment appartement la biso ça propre badra la biso ça kitoko ndako na biso ça bien tous un problème à courante tous un problème à maïté tous un groupe na biso ça la wana donc ce couvrir pays bâtir groupe donc c'est ça en tout cas ndako na biso ça kitoko tous un portail ndako ça sécurité vraiment assurée batu bazala baza gentil bazala ba garçon de chambre bazala na bazozela bino benga mama Bijou zwa numéro na ngana suka benga nga pona sa séjour na ya malamu na Irebu na matonge okozala jamais d'ici à part appartement simple wana tozana ba appartement eza chambre salon cuisine na cuisine na biso tozana tout tozana micro-ondes tozana vraiment na nyonso tozana voire même na congélateur donc tozana appartement à chambre salon cuisine tozana appartement na biso ya 2 chambres salon cuisine mama Bijou lobi ndako na biso mingi ezala plein parce que ba prix na biso eza raisonnable après la biso ça moins cher tous allons vraiment la place te benganga ça la réservation à place na yo donc mama Bijou lobi net ba toi jier ba comme déjà ko tonda tous allons la place mingi te mais tous allons toujours plein ya wana semier ndengo tota la vidéo so za na programme au Kinde Congo ko hésiter te benganga pour ça la réservation na yo biso tout ça la réservation na mbongo moi à moitié mbongo na yo ya autre kobeta kalki so ça la 1 mois 2 semaines on peut si mama Bijou doit kangelo place mama Bijou doit alobi ande makamu benganga ça la réservation na okende na matonge okozala jamais de site oza na kati ya maison de passage na biso na boutique tote ka biloko nyonso tote ka ba fantaisie o mama Bijou doit alati et puis nini lisusu toza la voiture na biso eza les voitures à location so lingi ba kozwa na aéroport to ya kozwa yo so ki po lingi oza na kati ya kin olingo ça ba séjour na yo na voiture na biso voiture eza na voiture pe basa ela ngo pe réservation. Donc mama Bijou donne na lingi bino mingi merci na batu nyonso to bopesanga confiance bo s'abonner na Bijou d'Or TV merci beaucoup lisusu na batu nyonso to bopesa ba numéro na ngepa ya batu benga mama Bijou solo la bien mama Bijou za ka gentil donc na moni bandeko nanga mingi surtout à Belgique en tout cas botika mama Bijou te bopesa ba numéro nanga batu ba benganga ya nanga moko mona banda la tongo merci beaucoup na ba appel na ndeko pesa ba numéro nanga merci beaucoup vraiment na papito là c'est na Allemagne merci beaucoup na Joujou na Allemagne merci na bino vraiment na ba téléphone na ndeko pesa ki pa ya batu nzambalola amona bino nzambalola apambola bino bozala toujours bon pour la soutenir musala ya mama Bijou na lingi bino mingi botala ba publicité na biso de kozo kindeki naza kondimake ozo benga ngazwa penza numéro ya mama Bijou moko eza wana eza numéro ya kine mais nga moko mtu na yambarango ezala ka WhatsApp mususu wana eza numéro ya Deutschland 0049 ezali appel et puis ezali numéro ya WhatsApp benga mama Bijou d'Or to solo la mama Bijou d'Or solo la bien kana mbongo yoza na ngwa tuka kubanga te mama Bijou d'Or alobi kamusu tu basolo la
benganga osala réservation na yo okozala jamais déçu ba publicité na biso yango wana na lingi bino mingi merci beaucoup à la prochaine lobi lisolo na ngai betsa mutu mabaku te amba bejo lobi lisolo na lisolo beta makana ndingi esengeli ndeko oza posa mama bejo beta lisolo na yo lisolo mo ezo pesa conseil ko hésiter te nazo zela yo bye eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona appartement chambre salon cuisine omoni kuna tozala na basali toza na banduni toza na nyonso tu congélateur réchaud cuisine ya biso yango appartement chambre salon cuisine cuisine na biso yango oyo cuisine eza na espace ya monene toza na congélateur toza na frigo toza na micro-ondes toza na cafetière toza na nyonso donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa appartement na biso bozomona oyo ezali appartement simple air moko ekomaka mpe 2 chambres salon cuisine appartement na biso ezali na eza climatisé eza na télévision totiaka ventilateur au cas où courant erechite nde moto akoki kopelisa ventilateur toza na frigo appartement na biso eza propre makasi totia mwa garde-robe awa ke moto akoki kotia bilamba na ye eza vraiment na espace oyo bozomona oyo ekoki kokota kiti tokoki mpe kotia mwa éponge awa moto akoki kolala kiti ekoki kokota awa parce que ndeko moko ayaki awa alingaki kiti te tobimisi kiti ekotaka kiti na mesa appartement oyo eza appartement simple akomaka 2 chambres salon tokota totala 2e chambre na ye yango oyo soko olingi olue yango appartement simple moko soko olingi olue yango appartement de 2 chambres appartement na biso yango oyo eza 2e chambre na ye yango oyo 2e chambre oyo akomaka mpe appartement chambre salon cuisine soko olingi ozwa yango mpe na appartement ya pamba olingi ozwa yango appartement chambre salon cuisine ekomaka mpe appartement numéro 6 toza na salon yango
salon. Oui, appartement la biso, oh maman bijou à Lubaka, appartement simple. Tous en a deux sortes, il y a appartement simple. Tous en appartement simple, oh ezali à $15 par jour. Tous en appartement simple, oh ezali à $20 par jour. Maman bijou so ya koloba $20, koloba 20 €, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na $20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na $25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona, bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou, okozala jamais desi. Ndaku na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndaku ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombete. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga mama bijou, avant ça osala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo. Yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Obizoni ozona bilore boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mboga tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obizoni ozona bilore boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mboga tala naza koinvite bino bandeko nanga oleka na maison de passage na biso bomona boutique na biso eza na kati boutique na biso ezoteka biloko modèle na modèle bijou fantaisie bozomona na lati oyo eza vraiment na prix moko ya malamu etikali lisusu ebele te donc boutique na biso eza na Matonge na Irebu A37 leka ozwa bijou fantaisie o mama bijou alati. Eza bijou fantaisie moko jamais kokonzuluka. En tout cas bomoni eza bijou fantaisie moko eza kitoko makasi, eza vraiment na talo muke. So na lobi na bino moins de $50 bokonzima. Donc bijou fantaisie oyo
Donc, totekaki on a 35, totekaki on a 40. Les restes, c'est les alango mingite, et zamukie, ce que les qui na $20 na yo, au revoir complet au Mama Bijou à la di. Bonjour, naba o nyo surtout ya Mama Bijou. Naba o bo pesanga confiance, o bo s'abonner na Bidor TV, o bo kende na maison de passage na biso o eza la matongi na Iribu à 37. Mama Bijou le bolingo qui est no congé, tozaka na adresse moko, na matongi na Iribu à 37. Contactez nga. L'appartement la biso eza vraiment la taille malamu, tu vas dire na $15 tiko mata na $30. Contactez Mama Bijou, ça la réservation na yo pour na place na yo ya kolala. Mama Bijou le bourse elle a jamais dessiné na taille muke au ça la séjour na yo kitoko. Merci.